mais bino boyaka na bino ka lolenge boy soki kaka mutu to voter ye lobi a commis la portail na ye chien méchant. OK. Hein? Chien méchant. Kufaki bakufaki ka pembeni na biso awa dikolo nde mai nani mabele katanaka ekwesi bato ata ngai o nazolo ba mokolo wana mai na biso ekatanaka awa. Tolala kande kozwa makolo utie dikolo ya kitibo siki okitisi na te obandi kudinda mai tozomela kaka mpona pashe. Mpona soki pashe eza te tozomela te tozomela yango ezopesa biso pashe na libumu bana bazomela yango te mai ya pompe ezobima te. Mai na biso eza pasi makasi mai na biso nde eza boye kotoka yango eza pasi so boye 5 personnes 6 personnes bokotoka yango te fo bozela so mutu moko atoki ebebi bozeli lisusu ti mutu mosusu susu ebongi atoki pe lisusu toni Pura kote monanaka te nete tozalaka na mboka. Tala posio tozaleli ezofuna te nde oyo eza Kinshasa. Ezomonana na mboka na ngaleme oyo. Nete bato moko toza na mboka. Bato baza koto na mboka baza bien ke biso bato tovande awa. Baza na courant Congo central baza na courant oyo ezali ke ekendaka te. Mais quartier oyo biso tovandi courant ezalaka te, mai ezalaka te. Soki bokeyi bokomona bato ndenge bazotoka mai fo batiaka ngo mungwa donc nde peuple oyo bazo tsela bango motema bazo pesa bango bavua bazo kufa na ba malaria. Bon tozaka ka lokola sareti amba za kotindika biso peuple tozala kula sareti baza kotindika ba jamponeti basala kende pana bango oyebe mutu akenda komona ngo Gwemba Olandi Gwemba mutu amona yango alobi grape esalama boye aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Zambé le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima, atako babakola kema futa na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien, lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Kolake mapapu. Samedi 4 mars 2023, nous sommes déjà au mois de la femme, dédié à la femme bien sûr. Là je vois maman Bernadette Tina, Joséphine Boueka, maman Bibi Souloumanou, sans oublier la grande dame maman Tiffany. Bientôt là les disques déjà en marche, nous allons consommer l'album Losako Nankolo. En tout cas merci beaucoup Losako Namokonzi. En tout cas allez, Katela, Yamalo ya daba pastel bakokata. Okay, look at what I'm
Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini? Là au quartier Maïzelo, précisément à Delvaux, où il y a plusieurs problèmes butés dans ces quartiers, entre autres les problèmes de pénurie d'eau. Il y a aussi les problèmes de l'électricité. Il y a cela 2 mois passés déjà en tout cas, plus de 100 personnes ont perdu leur vie à cause à cause de place et maintenant là nous sommes ici pour pouvoir palper au doigt la réalité qui se passe ici dans ces quartiers ici par rapport à Maï Bazomela où ils appellent peut-être danger pour la vie humaine. En tout cas, tous les intervenants, il y a manko bokolanda. Pourquoi quels sont les bateaux qui parabangote? Il y a des députés, il y a des législateurs, mais qui paraté. Mais bokoya tour en tout cas, il faut voter utile. En tout cas, nous interpellons à toute la population de voir à qui mettre à la tête de notre pays pour que Makambuya Boy et Zonga Lissusute. En tout cas, tous les intervenir à Liboso. Bonjour maman. Bonjour. Bengamina Komboni. Kombo nanga Efrazi. Efrazi, tout le monde a un quartier, Liboso ya Bamayi. Bamayi on bomela kizala ande nous ko expliquer na bandeko les Nazarian télévision bazolanda yo. Mai na biso eza pasi makasi. Mai na biso nde eza boye kotoka ngo eza pasi so boye 5 personnes 6 personnes bokotoka ngo te. Fo bozela so mutu moko atoki e baby bozeli lisusu ti mutu mususu susu ebongi atoki pe lisusu tonyo kama na mai to souffrir. Est-ce que mai yango eza wana ka pona komela bien pona ko sala misala be bomela ngo pe. To mela ngo pe to sala pe misala. Est-ce que bo traita ka ngo avo bomela ngo? Tochaka ngo bakisi osomi kakwa obwaki kona na kati bomeli po mai ya pompe eza musika. Est-ce que koto à part difficulté ya ba mai boza sona difficulté ni courant ndezate courant ezate to bosana courant to bosana pe ba TV. OK. Nino koko senga na bakonza mboka o ba olando na kati ya émission na biso à travers le Nazarian télévision. Basunga biso pardon basunga biso baya ko aider biso atana courant na mai poso ite to souffrir makasi tozo ko kate to mona lokwa toza na mboka toza na Kinshasa te mais toza na Kinshasa eza na quartier no lobaki toza na Maïzelo eza na commune na commune Ngalema. Bonjour maman. Moni na ba kilo kotala même état na yo kotala âge na yo zo mona na kioza maman mukolo. Problème nini bozala non vraiment awa comme difficulté. Problème awa mwana nanga esa ya kosakana te. Ça d'abord na quartier nini? Oh, quartier oyo. Quartier oyo ya sika. OK. Ya sika oyo na yebi nanu ata kombo na yango te. Ndi tofandi na quartier oyo. Toza na pasi. Mai ya komela isate. Kura isate. OK. Nani mboka na biso esokatana ka kukatana ata moya kukati sawa ndiki na okende ya kana kutana moto alekisanga isika wana batiaka banzete wana. OK. Toza na pasi mingi. Koto ya onto yoka ki basango batu bakuta ko kufa na mbule uta ki kolekeza koto. Bato bakufaki ka pembeni na biso awo. Okay. Awa dikolo. Nde mai nani mabere katanaka. Ekwesi bato ata ngai o nazolo wa mukolo wana mai na biso ekatana kawa. OK. Tolala kande kozwa makolo utie likolo ya kitibo siki okitisi na te obandi kudinda mukolo wana na ngai ngaki kukufa mukolo wana toza na pasi suki mbule bandi koya motema esa isusu na place te toyebaka ke lelo tukukufa
nini osenga bana bakonzi baolanda biso bakonzi tozosenga kobongisa biso nzela oyo balabala oyo tozana yango na mai na kura basalela biso biloko wana bango ata bakosaka biso soki bayebo moza na posa ya nini toza na posa ya kura tokoyibisa bango toza na mai te toza na kura te toza na eloko te basalelaka biso te basalaka te kopona toponaka bango mbangu me soki bakomi bakonzi bakipaka biso lisusu te amoni élection yango ezozwaki carte nasi nazwi deja kutu ngai bayibaki ngai biloko nyonso na ndako nakendaki kozwa kati basi bapesi ngai sikoyo wana sikoyo seke botala nani bokovote tour oyo tokovote oyo akosimba biso oyo akosimba biso tokovote ye soki asimbi biso abongisi biso na mai oyo tozwi na kura ekoti tokovote ye sako kobanga oyo alongoli biso na mulili alongoli biso na mai oyo ya pasi boye tokoye kutika ye te. Merci beaucoup maman. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Lusungulu Ndeya. Tomoni awa pembeni ya mai expliquer biso est-ce que za mai ya komela mai ya misala bosalela kaka. Mai tozomela kaka pona pashe. Pona soki pashe ezate tozomela te tozomela ngo ezopesa biso pashe na libumu. Bana bazomela ngo te pa mai ya pompi ezobima te tolingi basalila biso ba pompi na courant tozana pashe ya mai ya courant ya pompi yango wana baya kosalila biso kotala yo boyina age na yo kotoka susu mai te est-ce que bozana ba pompi te koto age na ngai na kozala na lupango nazotoka mai na lupango me nazokita na se nazo kutoka mai na se na mata na ngomba oyo nazokoka te sikoyo koto difficulté na bino à part mai ezali susu ni tala nani ndenge ezali eshika yitozozala balinge mwayete bandako ezokende mususu tozovanda kimia te baya kobongisela biso eshika kotoyo. Merci beaucoup maman. Ya mwasi ya kuangate yoka kasikesho ngote mbote obenga mina komboni komona Gracia tomoni awa ozotoka mai yango eza ya komela oyo ya kosala misala eza ya komela mai ya komela sikoyo difficulté na bino ezala nini koto to na quartier nini na mkwala difficulté na bino koto eza vraiment nini bapasi oyo bomona koto na quartier mai eza nango bien mai eza bien mai oyo bomela yango eza bien eza mai ya mabe eza ya mabe sikoyo bosenga nini na baleta oyo bawalanda leta oasalela bino nini abongisi biso mai po mai pena inyokomisa biso ebonyokoma mpona mai sikoyo botokaka yango bofutelaka ou bien eza ya mutu te botokaka kaka tofutelaka nde eza bomai oyo bofutela yango combien boye topesaka 200 bosombaka lokola na 200 fois par bidon bidon moko 200 bidon moko 200 allez bomela ngo mpe bosala misa botiaka kisi afa bomela totiaka kisi apres totia kisi apres tomeli wa botiaka kisi nini totiaka kisolo akwa nini sikoyo tosenga na bakonzi oyo baolanda mpona bino mpo bolonga na difficulté ya mai ya boye po bongisela biso mai tomoni oyo awa toza na quartier nini toza na quartier Maizelo na commune Ngaleme. Difficulté nini oyo ezalaka vraiment régorgé na kati ya quartier ya Maizelo awa premièrement awa place tozali na Maizelo courant kote monanaka te nete tozalaka na mboka tala posio tozaleli ezofuna te nde oyo eza Kinshasa ezomonana na mboka na Ngaleme oyo nete bato moko toza na mboka bato baza koto na mboka baza bien ke biso bato tovande awa. Est-ce que vous avez une carte d'électeur? Carte d'électeur ezali. Eza pour nabosani. Carte d'électeur tozwaki yango pour to voter. Maintenant période électorale yango dato komi. Bandeko bazolanda biso en tout cas ta la caméra pesa bango momoko oyo eza carte ezala kwa souci na yo. Mais to voter bango ndenge nini? To voter bazosala eloko moko te. To voter bango ata to voter bango. Ata bazui ba jipi na bango ba kei ba mona na kate côté bato ba pesi bango ba voix. Bamwa bayeba difficulté oyo toza nango na mai gel siko koto on tokaki bato bakufaki na mbule utaki oleka bakufaka bato bakufaka
ebele kutu bamususu 9 personnes ndako moko bamonanaka bamususu bamonanaka te tilelo. Est-ce que banda batwana bakufa l'état a indemnisé déjà ba famille wana o bakufela? Est-ce que l'état tikala kozonga c'est la quelque chose? Bon tokoyeba ndenge nini wana ezalaka caché secret. Tango bakenda kozwa ba citation wana ekoyeba na tende bazwi citation bongo ba oyo bazwa soki bapesa bango ba citation comment bazongi na ba place oyo bato wana bakufela. Oui. Et na bato bazongi déjà na ba place o bakufela ki kaka le même jour bakundi bibembe bato wana bazongi si bandako na bango bavande po place bakokende ezate. Merci beaucoup papa. Koto peto ki papa za na matière en tout cas fala lo bata muki en tout cas papa elo nyoko ko bakisa. Bon elo na koki ko bakisa vraiment quartier oyo eza toza na kati ya Ngaliema. OK. Ngaliema ezali commune présidentielle. Mais Ngaliema e koma kutuneti ata Kazangolo eleki. Kazangolo bazana courant Congo central bazana courant oyo ezali ke ekendaka te. Mais quartier oyo biso to vandi courant ezalaka te, mai ezalaka te. Ce qui bokeyi bokomona bato ndenge bazotoka mai fo batia kango mungwa donc nde peuple oyo bazo tsela bango motema bazo pesa bango bavua bazo kufa na ba malaria bazo kufa na ba typhoïde neti ba mai bazo mela ezana ba mitiopi banini bato bazo kufa bato bakoki kosunga biso ezali gouvernement mais gouvernement na biso soki ezo fingama ba pays oyo bango bazo kende bazo mona makambo oyo bazo sala kuna koma bango makambo oyo bamona na ba pays mosusu balingaka ko sala ngo na mboka na biso te ezala ba chinois oyo bango bazozwa ba congolais bazo souffrir esengeli ba sala mosala bien ba terrasse oyo bazo salisa bazo salisa ba chinois donc ata mai fait déborder kaka nde c'est pour cela ezo boma bato. Vraiment bazana souci ya mboka na biso te bazana souci ya mbongo nde yango tozoloba inutile ya ko voter tozwi ba carte pour la sécurité ya nzoto mais pour ko voter moyen to voter zate po eloko bazo sala le peuple ezate or que peuple ne muta pesa bango ba voix oyo bango bazolela mbongo biso to tekila ka bango ba voix ba pesa biso eloko te soki bo pesi moto polo e ko sala nini ba polo bateka ngo na batombola ezaka cher te mais bango bazo yele biso batombola po batombola oyo bango basombi na batie babilongi na bango po biso to pesa bango ba voix bazozwa ba 21000 $. Oyo biso to yokaki na télévision biso to yebi ba salaire na bango te bango moko bato babimisa kyango mais na ba voix na biso boto voter bango ndenge nini tala mabulu boleka bokomona mai oyo eza wana soki to kokende bomona mai oyo bato bazomela est-ce que bato bakozala ndenge nini oyo bazo pesa bango ba voix ba para lelo oyo babilanga oyo batekelaka matembele bilanga nyonso ekundami na mbula bakotangisa bana koma en attendant misala ezate. Donc, le gouvernement car muta bénéficiaire na Congo, donc petit peuple a souffrir. Non. Merci beaucoup papa. Koto papa ro baksali kambo. Oui, au moins ya botelemi awa e point ngai. OK. Tala nano libulango. Papa, filmer libulu wana. Nanda. Filmer nano kuna. Libulo le mukolo yango e pasokaki 9 personnes bakufaki. OK. Na balabala mususu wana elandi kuna. Mais tozina nuta aide humanité moko teke ba yei basala ba pesa biso aide neya nga moko naza ko bunda na sala kati eza accidenté na sala ki accident ici ka présent na bani musala te. OK. Bon ba sala musala ngwezali na Congo bisale ezali bon biso na boulangerie bazwaka biso kaka ata na moi petit boulangerie osali. OK, difficulté nini oza vraiment awa na ka ya makasi tala nanu pa ya vandi. OK. Bondako ya sika wana yango yo nana na kotite mabele oyo eza kufunse e panza buji. OK. Bon naza besoin ba saki ata 100 saki botinda ngai to diriger mai ekende kuna epai yango ekende ngai natikala libre mais bino boyaka na bino ka lolenge boyi soki kaka mutu to voter ye lobi a komi na portail na ye chien méchant. OK. Hein? Chien méchant. Bon, apa yo komi chien méchant nani mutu aponaki yo bitu nde toponi yo tokoko ya topesi papa bitu pese ki rapport to pese ki voix oleki tala tozana pasi boye na quartier Sungulu balanda kayango balanda kana bango te aloni nyonso wana mama bon tozaka kalokola
sareti yamba za kotindika biso pepe tozali kula sareti baza kotindika tindika ngai na koma wana zwa bukunzi bozo kozwa ndenge bazwaka wana vraiment kotoyo ce qui passe koto presque déjà bimisa déjà élu moko soit député ebele bayaka lobi to koyamba moko lobi koneto peut koyamba moko omone nzelo oyo eleki bu siko herba yaka balaka bino nini ata balaki tokosoma tosala bino courant tokosala boye rien tala ba pano awa petit azana pano kona petit musuza azana pano petit musuzu azana pano ya wana soda azana pano wana pe soda donc koto courant bobosa na bino mokoma bato ba pano te to bosana ngo. Merci beaucoup papa. Tobosana. OK. Tobosana courant biso te yebite orke tala to luka makambe berberi. Omone tang bito zo ko tanga classe. Bisaki courant oyo ba trouver na inga biso kakanga neti ndako na ngeza wa. Na kena sombi ba singa nyonso na disjoncteur na yena poser wa na tie pano na nga likulu pano soleil tumona yango nanu te ba jamponeti basala kende pana bango oyebe mutu akenda komona ngo wemba Olandi wemba mutu amona yango alobi grape esalama boye. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe alela zaki